Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ben Willy, le Gabonais puissance mondiale. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ben Willy, le Gabonais puissance mondiale. Près de moi, tu parais comme un ange. Sans elle, la pena colando. Sans ma papou, ok, wapiango. Près de moi, tu parais comme un ange. Quand on n'a pas qu'à bosser, je suis là où on a salagi. Et ça, il n'a pas fait rigolo. La jet set. Et puis jet set, on peut affronter. Quand on a commandé jet set, la salagi peut-être c'est bazouan un peu. Vous avez appelé à l'icolo. C'est là que vous avez été. On fait petit impoli, vous avez été. Donc, il y a beaucoup de baïs. C'est là que vous avez été. On a chroniqueur, il y a solo, on a chroniqueur. Ma mère va d'abord à patron. On dit ma patron. La mère on a bon temps. Et oui, la foutu la bombe, la foutu la bombe, la kenda ba mikili, ba l'air et tout, la kenda ba pays d'Afrique. Hein? Bango bazana bazad ba mona da o biso no to monite. C'est que bango fu ba monta biso bango ba mona on a biso ko futu mona ngo. Nazala na groupe kuta vana ke pa kabose nazala na groupe to na groupe na ngati lelo. Na ba mission na ngako ki lelo ngo yebu. To meto sa mission na chango yebi. Mote mingi na bino ba bopesa biso confiance na bino ba cinéma impact fidélité na chaîne na bino kitoko la grande découverte mote na bino so ba besoin partout dans le monde États-Unis d'Amérique na Asie na Europe ainsi que na Afrique mote lisusu na bato pembe ba zo rappeler tala bango Olanda biso surtout bala Kindu na République démocratique du Congo Maniema na Kindu wana azomona estani ba suna esi boza obandisi bato ko balanda biso mote na bino nyonso ba balinga émission na biso kitoko na pona ko bana na mokona lelo to kopesa ma mise en point ya mukie to toluka mise en point na ya ezani tant to benga ka ba invité bayaka to lo bala souvent ba question elo bana na bino ba dolanda ba biso to lo bala tete invitaka tete zo kana lola tete lo bala juste ba o emi mo lo bala to tina ngo to tina ba réponse za ba biso te ba réponse za ka ba invité to tena vraiment mo limbisa biso ceux qui invitent à répondre au canisalité obtenir une rigueur mbala sima to ko la question si c'est vrai question réponse on a pesa déjà malamu déjà mabi bote na biso rigueur ça qui bote falo lo bana non bongo za malamu na mukona lelo to za na invité na zanga mugote invité à biso à se présenter boye bae comme ça le to le de la papa mbote bonne santé et santé peuple le papa balanda biso afin de développer vraiment bien là na yebi pour ngane na bengisio si l'autre à biso na vidéo à Chicago comme na beach mola to bato ba la biso ça vraiment la idée mais tant on développer ba koye ba zanani pe utiwa ouais merci na question là il y a artiste musicien artiste chanteur Océan Charles ne va bien ngai Océan Charles un artiste
Donc, on a complet quoi. Artiste, chanteur, artiste, animateur. Donc, boulot dans la salle à oui, qui n'est pas lobby, artiste, chanteur, artiste complet, oui, qui a lobby. Maintenant, tout ça développé. Si tu as bien important, tu as Moussabine pour comprendre l'artiste bien. À niveau de l'identité, bien. Artiste et musicien. Océan, charge. Au bout de ma musicien, bien l'équipe de la charge dans l'océan. Expliquez-moi moi un résumé début à carrière, c'était comment? Si, bon, tu es musicien, tu es musicien, tu es comme un musicien, tu commis na mokili ndé muna mutapona ka métier na e to yanga na ponanga ezalaka donc musique on a bandela on a chorale na outil église né apostolique nazalaki choriste kolongwa choriste na komaki dirigeant après wana na yaki lisu na ba orchestre na bandaki nde na ba kolongwa na ngai chorale et na yaki ko intégrer na groupe ya paroisse na biso Saint-Étienne na koma isu ko imba na Saint-Étienne comme chanteur religieux moi tozaka na mamba religieux et puis lelo naza oyo océan naza donc nit ça religieux na baneni ezalaka Simplice lelo na domaine na koma lelo surnommant Océan Charge. Océan Charge. Moi j'ai un peu une mémoire fraîche. Comme Bandanayo, Nayebi Komo Banda. Mais une fois, ce que moi je félicite à toi, c'est ton courage. Merci. Depuis Ozagi Moukié, tant que tu es dans le mouvement de la musique, Ozagi vraiment courageux. Je ne sais pas si dans le moment où tu es dans l'identité de Ozana, une fois, j'ai eu un miss dans la commune à Kissenso, sur la stade municipal à Kissenso. Après que ben année qu'est-ce qu'on a dit ça le président a dit à Missi a donné ma volonté tu étais vraiment gosse à cette époque là jeune même à Mati bon tu ignorais que tu m'as jeune mais maintenant à Mati on est salaki et marqué à Batuni courage voilà au jour en Ouaki courage voilà au matin réveille à Missi bon courage voilà ya matana podium a réveillé à Missi ça va vraiment dans mon rôti. Tu vas la concert, tu dis que l'artiste a mené à rebêter la mabé na biso et puis pemeni a parlé. Donc et c'est tellement la peu musique, vous avez peine à bami. Ah tu connais la musique. Na la musique, quand on est au fond na baninga, je dis à Missa Belela kuna est-ce que na va chanter bazati. On a tapé la belle première fois. Deuxième fois, troisième fois, on a matati. Et nazari na ceinture na nga nazara na ndule wana. Donc ceinture na ngai en tout cas ne ba tombole la nga bisika na zala. Ti ba comme ça na likola podium na nyata zelote. Donc ba longola nga bisika na za ba tombola nga ya otembola ti na podium ba maitinga. Na ko matana nga wana na mona ka ki Kissenso sikoyo donc Kissenso abiso ba hotela nga. Et tant qu'il y a artiste na mama Matia c'est il faut na pesa bango ya bien pour commune na biso pour aya na commune oyo basoni te pour accompagner que na commune aye ba artiste bazali nde na mataka na salaka o na salaka puis bato bele bandima te ka ndongo lobi bato bele bandima ka te mais nga moti na mataka na zaka na sir que ne na Matia en tout cas na osala makambo bato ba osepela voilà oyoki debi na ye ezalaki debi moko nga nalobaka vraiment ya bacombattant soki tolingi tokitane soki tovanda esika mpena nga oyo loko national na minganaka esika mpena nga loko national so natomboki soki la polisi ete natikaka te eza toujours ya bino Joseph Lubelamu loko national ta na bino loko national bana kasi natikaka bango te etambusaka bango na ligne de sorte ke bazonga na bosolo Océan malgré tout mokili edécouvraki yo te ekomi na niveau moko boye ngongo na yo bawala toyebaki emataka na podium eyobinisa Kinshasa lokini mobimba Kongo mobimba bamboka ebele ya Afrika ebele toyebi bacri
malgré certaines personnes qui ont été découvrir dans Sikoyo, et puis dans Moko. Subitement, Océan, chez Kabosé Boulé, le président Kabosé Mbote place aux Ali, et c'est là qu'il m'a mené. Papa, parler, Kabosé Boulé. C'est là qu'il m'a. Ouais, kaka na courage wana, courage ou déjà, na utaka nango, na sala test pas ready awa. Toute histoire ready aussi c'est qu'il monté pour ready que ça la test là ezateke na suka na test. Abeta plan na orchestre ready moi ina na ndambo. Ah bon? Hein? Donc déjà le bar na ngai, le bar na public na biso ya Gisenso, bato ba soutenir ba artiste, ba memanga na bandal, suka na ba kenda na bandal na siège ready. Na bandal pe ba travail, ya ka sala ke ready ya ka voyager, ni comment makamususu na evanda palais. Vanda palais. Nakoka pe ovanda kanda ko bongo te. Na ko tala, na artiste et puis na déjà remarqué surtout na mabele. Na kende na luka souvi. Ne moni na kenda ko sa sous test pas kabosé. Donc là na nga chance. Et puis test on pas kabosé na sala na orchestre n'était na sala test on peut pas kabosé na ki se sope kaka. Ouais, donc kabosé yaka ko la vena biso honorable artiste Kazola na biso. Donc ya na biso pena donc matembela simandako. Wana vena biso ayaka ko tala ye na sima otala ye ve aloba pena va kabela artiste mbongo fo alaxa ye petit frère na ye o ayembaka akotsa ye na move quoi. Donc kabosé na sala pe kututé donc vatinda pena ba nga bazwinga na kotaka na panga vebu na mona kabo savandi na veranda wana basola na ve tina koma va présenter nga etina na laksaki yo et puis laksaki yo ye ti leader kabo c'est pas bi présent kabo ça bi artiste vena kumisi ya est-ce que ko mbate na yoka en tout cas na pas même matin 3 minutes kabo ça nga tika papa yendo zano na zio déjà donc honorable na miso mo continue nga arti accept na yo na zio mo zana ko type na orchestre donc lobi boya kaka o banda musala izala bon mais lobi na ngo kenanga na même sous masala nga moto kenda na ko type mouvement donc na ngai o bazula ina palais na masawana nde ba mezula nga na palais donc na memi masala wa mona da yepe dans zaka ba liné na ngai ko et puis tout comment on a tout ça makambo isinga tout ça là bandima te que tout ta Gisenso donc Gisenso yango na ebité na ko betela ngo tolo ti na ti to bomba te masango komona bon masana nga wana komona e Canal Plus héritier Canal Plus donc aza collègue na ngai ami na ngai pena to kembi na epena makambo ya musique petit lelo même moi les ala tozane pena très bien malgré les lois ça a tracé banzela na mususu et là au moins c'est la nzambe donc to bogeli ka ba fleur nyoso za makambo ya nzambe o que to sala ya nzambe mais tu as quitté le groupe à cause il y a Canal Plus c'est là c'est le groupe de Canal Plus non te na go battre la longa groupe na canal na canal ya Canal Plus non donc Canal Plus azagi artiste lolanga na kolonga orchestre pour na été et puis na longa orchestre na nazala chef na longa orchestre kabosé na ki chef d'orchestre na ngai donc chef d'orchestre atiki orchestre longa orchestre mais tu as trahi la confiance du chef non on a trahi confiance à chef chef aza ndenge na tambusela musana na vandaki ni 4 ans to ke 5 ans donc na yebaki déjà ndenge mokonzi na ngazali na talaki ndenge na otambole puis nde tokoma ba parents nde tokomi ba responsable kuna simba suti na préféraki na tika orchestre na ye na kende na intégrer susu orchestre mususu ezaki bongo na kende intégrer orchestre na longwa pa kabose na kende orchestre mususu kolongwa pa kabose choix nga na salaki ezaki na kende pa faire gola na jet set. Et puis jet set on peut affronter quand on a comment que jet set na salali peut-être c'est bazouanga pe. On va appel à Nicolo. Ya. C'est là que c'est bon été.
On fait petit impoli, bon, ça a été. Donc, yo, beaucoup tout bas. Cela n'a rien été. Ah, tu sais, vraiment, tellement, on a chroniqueur, il y a solo, on a chroniqueur, tité. Pour ça, on a chroniqueur, tu n'es tout dans ma rambo, tout dans la chroniqueur. Donc, on y a mis ma rambo et les gars, dans la musique. Tu l'as mis de près. Vraiment, donc, Neuro National, la web sao, dans le monde que c'est on a qui n'a pas fait le go là, mon président, n'a pas essayé de monter Bissika Zali. Le 24 là, tous en stade Bissonnier Sotoya au soutenir ma campagne pour. À part ça, tu es bien que tu as aligné à la donc faut on a tout soutenir stade et puis tout soutenir en. D'ailleurs, on a côté orchestre. Na côté orchestre en tout cas test dans la mystique na ya premier jour maman na mboule beta deuxième jour maman na mboule beta na ça test troisième jour tout deux troisième fois boule na ba bolembu ba nini ba na te na okende akenda do tesimba na imba nzimbo ya na sala test na nzimbo shishuash ngaita kledia vanala yebisanga lelo ce qui m'a rabota la vaina pour sonina te dimuna sala te sangana na mbamba bande ti suka fe rabi na zane logo ya kolobate garçon c'était bon chanteur tawa yendi salmo la char de poule ayenga char de poule là mususu ya maladresse mo zana to se bela dola na biso wa de yoki na mo wa fe c'est ça que la biso la mort moko de mi balé. Il y a une identité pas Kabose Boulembi pour nous ça peut pas identité pas Kabose Boulembi là on chanteur mais na grâce ou chance ya koboa ka lisusu na générique na boka na générique ya biloko boma ebele ba yebi boka na générique ya biloko boma et puis générique ya biloko boma biso to sala on na générique biso to sala to kena onde na orchestre vous comprenez. On a parlé na ba Johnny Mbembe na ba ya to sala on na ndaku na nenga parler to meme ngokuna ti studio na boka fulanga pona kokisa rêve ya vina mana lela yo konder gazena Samantha ala vina gazapata ngina zapata Olivier Zarba l'honorable Olivier Zarma Olivier Zarma l'honorable Président Kanu ala ngima jirese menga musique dans le couteau, musique batrichakate, dans la zone yemba, dans le cas de déjà dans le concert, non félicitations artistes, Osakaka. Vous allez José, tu aussi la tête, tu allez. C'est quoi? Il pas Kabose na gisu na banzembo, na na vocal na tikala lokola motora takika kolivila. Tu m'as coiffé cheveux rebelles qui s'appelle Moukokoli. Cette fois-ci partout où je passe on m'appelle Moukokoli. Parce que j'ai grandi dans ma boca encore qu'on a vu en coni. Agalageza lizangani sonanko, pedikita dinanko, mingi Congo bololo, jusqu'à Mambote na Luanda. Faut qu'on soit amoureux de la bonne musique. La bonne musique est la polémique. La bonne musique est dans ma question. Tata Matanzoloko Ousmane Mbenzale Gania. Tata Manzoloko Jirese Memanga. Ambushi ya Fleva Basenzi Mananga Gibaskete Mogonza 3 communes. Habité donc boulot ya mwana on appelle ça pas Kabou. Et puis à part disque ayebi makambo aza patron na ex patron na ayebi makambo na salela na ba concert na ba studio donc na sala trop par rapport au bani ingratitude côté à président ou bien trahison côté à yo aussi bon ingratitude ngai na trahison te pour bakalaka ati à 2022 avant tout à 2023 Kabousa auto binganga azali na ba concert mon boye na tika déjà moi kala mazali na ba concert moi abinga partir à poto aza poto binga question na kitiki ni faut to na beta chez après septembre na mo ba concert na kini après to voyager sous to kende ba botel
Bamatadi Mwanda nazalaki na ye tosalaki ni boulot malgré auto yokana jaselanga asalaki yango te yamoni nazongaki pe sous palais donc nakende na seleka boulot poza père selaki boulot apesenga oyo esengaka apesanga donc yo okitaki mouvement vraiment so totali bien na voix moko ya bien te. Une fois je me rappelle dans la Val d'Oise vers croisement Kassai, ouais. Comment au sommet, église, comme église. Une fois, la répétition est à la raté. Donc, quand tu as la répétition, pour la moni, océan, le micro, à gagner mon j'ai confiance. Donc, ça, moi, je vais embryer la répétition de mon président. Tu comprends que j'ai confiance, c'est-à-dire quoi? Dans la cinéma, tu comprends que ça va aller sur la haie. Parce que je ne vais pas courir peut-être que tu as aller sur la haie et qu'elle n'est pas fait de la tête. Il y a un moment où je suis habité ceux qui et ça la rend tant on a un message que le président Kabose triqué bon moni logo national problème la chose ami ata on no so na nzero na pali obi on a lifanto no na pali yeba le lifanto so ko lia bienté so ko lia bienté ala ta bienté occupé bienté il faut que comme le koso ako que c'est appelé libanda zuki ndoki ebit donc c'est des sogo encadreur ozo encadrer groupe bien batu faut yeba ndenge nini ya encadrer na ba groupe oyo to beta lelo eza ba groupe ya to luka balarete franchement ba leader ya lelo na ngolo ba clair ba leader ya lelo za mapasi mo na leader ya coach lobo na pocha pia $2000 leader ya coach lobo na pocha pia leader ya coach lobo na pocha pia $100 ezaka mapasi kwa peso lobo au so hélicoptère comme on a ndeka to voyager to ko voyager to beti nous les to zonga futu mo $100 c'est un point donc leader to me futu la ba parler biso moro to me lati saka biso moro tomilie saka biso moko we lukanga tsu lukanga sana na mission na tongo tsu na ko beta lisolo to binene okutinga we binene okutinga we binene bisto de longo poto ya osa mission donc c'est na tipa magi bien na ndako moko boyi comme so ngoya okutanga pe lelo bongo te comprendre donc bango ila ba patron ba megande obongisa obiso pe ba ndoto biso pe to ya ba patron pour nous nazala na groupe nazala na groupe kuta vana ke pa kabose nazala na groupe to na groupe na ngati lelo na ba mission na ngako ki lelo ngo yebo to meto sa mission na tiango yebi to ba biska to répétaka to kete to salia moi po na ko beta nyoso tili na TV ko za TV to ko sula nyoso tili na TV donc bango ndeka ba patron na biso ba ba ndinga openda na biso pour tous les travailleurs là bon on peut pas ça là ba travailleurs bana ko le la lo kwa bino parce que ceux qui ba là mo pe na nga faute ba vena biso musu ba kosela ba vena biso ba kofi ba jibe ba wera na ba kosela ba be makaka ninga ko kosela kabose makaka non kosa te ngara betelo pembe auto sola no ga pembe to sola no pembe na répondre na ba question tout na ngana o sola na pembe pour bato ba otala biso batala émission ya bien mutu ana soli bien ko sola na ba lo ngete foto sola na ndi makambo ezala na ko sola na lo ngete ngana obeta mabende ngeni mabeba ndavo ba patron oni ba patron na moko na ba hauteur et oui la foutre la ba ba kenda ba mikili ba lere tout bakenda ba pays d'Afrique bango nde bazana bazadi ba mona da o biso no to monite c'est que bango fu ba monta biso o bango ba mona ona biso ko futo mona ngo oza mingi na ba leader ya Congo mingi na ba leader ya Congo en tout cas na ofinga ba leader te ba leader tout na ofinga bino te mais ma beza ba leader ya Congo ba kosela ka ba mission na ba makam mais c'est soit le ko maka problème alors le ba passion bando sala mabe bando sala mission ti comprendre ya mona lelo to ko na ba mission belete ba longa na ba orchestre mission longa na orchestre alegi na TV andolo ba ba leader biso sko to ba ngoti biso to meka ga ko éclaircir ba tu nene ni photo tambola ya ngoka
nous suivez partout dans le monde, surtout dans l'Amérique. On a maman Nadège Molato. Nadège Molato, mère Nadège Molato, maman Nadège Molato. Après ça, on moto nous trop. Na yogi trop, maman va moto nous ya wana. Voilà, tu as va moto la mère. La mère. Mon conte la mère. Quand Chicago la mère. Si. Vandi ça na Chicago na grand prêtre mère. Ça on appelle maman Tati Salima. Ya maman Tati Salima. Maman Betty Molato. Bino maman. Surtout maman Alima Rachidi ya zangi saka. Te pour bien la réaction na e. Et on est au sol là. Maman Alima Rachidi. Ouais, ya wana maman. Artiste na bino yo donc artiste na bino yo naza artiste na luka bango bakota na luka bino bokota po makambo ko mabiengo tozo ke parce que na suka to le poste na wochite to le la bien ka bossé bon selon artiste na biso pour la pour répondre naza ba réponse na epi selon artiste na biso ka bossé aza o ya zwa ya lobi peut-être ka bossé na za lobi mais ça le la régression ou bien ni kolonga kuna collaboration à Mignon Abraham. Et c'est qui une motivation à Mignon Abraham. Bon, collaboration à Mignon Abraham. Mignon Abraham Maza. Dans Mignon Abraham Maza. Où est-on à Embia? Olivier Zarma. Oh l'honorable. Mon niveau n'a Olivier Zarma. Aza ya na nga ya tongo pena ndeba biso ba mise to ba batu nyoso to boka ba batu ba chaka so balarete. Mutu muso ko boka to muso asute banda ko soutenir kana moral na ba consti na komilelo so on peut dominer un peu maza ada massa donc palais pena donc massa na to bandine musique ya couper si le loko ma minyo abo mtango abeta na BCBG minyo abo mabeta na BCBG ayara ki se so chibango donc avant comme chez bango fatile ma chez biso fatile ma chez biso na bakar na ndo ya na po massa na patron ya lelote ya kaya tongo patron pena ya tongo atamba ba navigateur ba car nyonso bana ba chercher ba série wana yebu du série na amna guerre ne riti so sombi yo yebu na BCB ja sombi yango so riti pera sikuna yebu na BCB ja pe yango wala na bureau donc bureau pena bureau na nga tango ayi ko quitter BCBG asala ngai ngai tanga benga wana na dana groupe na longa pa kabosi na sala déjà groupe to kadana groupe na abengi ngate no kotane na bona longwe des aboué non ça disque na ngai donc faut ya o changa po je comprends na go ya go chai po akoma na mona de no ara ba mise bazagi na nte na parce que groupe anga je comprends na parce que groupe anga to kinda wana ndeto sa makambo na mino abo si le comme to bebani te to bebana te to rani même moral donc so kana ndule na benda na beti ndule afuti ngala en tout cas futa wa bien no kana ndeko to futa so pira boyo kana ne boye minyo abo konta de la le boss majiba donc yepena nda futa wa bien yepena so boyo kana ne pina no beti ta so ka sa no ko na faire mo na so vide no ka faire no ya wana tom su dikola faire wana ya zo souvent de la wo cha carbira normal to kondani bien to kondani na ninga famille pena ninga bien et puis ayi baka passe ya batu yip na yebi que non c'est noko na ngani kwama funa sabu na chila ta mo mpesa na chila ta mo orange money et ça li moi bien to za ni même moral donc ye to kende na kitoko to za bien et puis ayi yebi ki apa makam na ye ayi ko sia la na ye Olivier Zarma venanga lubelamo na peso ba mbote biko zali et puis na pesi mbote na Giscard ba mbote na Luanda donc Luanda pena kuna bino tu na pesi ba mbote Emerald nega wagara zagada ba mbote belé na pesi mbote na pesi ben Willy le Gabonais Alves la Pulga Orga Tigal ballon d'or donc na pesi mbote na batu tout jira se menga kiala toujours chef na biso chef na ngai chef orchestre na ngai chef na biso Jackson il est na pesi pe ba mbote na pesi mbote na Luis Mondoni moi na pesi ba mbote na mère père maman Dinitu maman Dinitu et papa Dinitu maman Rosa bino tout bisika bozali ba mbote na mino ya trop dans numéro na ngai contact ezali plus 243 81 23 10 250 plus 243 81 23 10 250 ba mbote na batutu na pesi ba mbote te donc bino tout tali ngai ba mbote na binoko. Un grand merci à vous
ingénieur, sénateur Loutete, un grand merci vraiment à vous. Pour venir me ça là, pour téléma pena boya, dans le sens où on a téléma pena boya, émission les Ghana Kitoko. Un grand merci encore à Maman Nadej Molato. Maman Nadej Molato, appelle les salaires à moi bien. Un grand merci à Maman Tati Salim. Merci Nabino Nyos. Un grand merci sous la technicien Abisso, Yannick Kitoutoua. Merci Nabino Nyos. Maman Aline Marachidi. Merci Nabino Nyos. On a s'appelé Nabino Nyingi. Chaque maison de Nabino Makamboua. Kitoko Makamboua. Donc, elle est makasi. On va s'abonner. On dit que Nabino Toro. Comme ça aussi, un change. À Satan Nabino. Bisso Nabino. C'est mon ami. Si, Fumu, je l'ai qui a l'enfumu. Venons à l'invisor. En mot de belé. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ben Willy, le Gabonais puissance mondiale. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ben Willy, le Gabonais puissance mondiale. Près de moi, tu parais comme un ange. Sans elle, la pena colando. Sans ma papou. Ok, wapiango. Près de moi, tu parais comme un ange. Sans elle, la peine colando. Sans ma papou. Ok, wapiango. Ben Willy, le Gabonais, puissance mondiale. Yabisama, Kelina Kanga. La peine monter, mon Sayana. To la pananda, to kotikanate, Ben Willy. Kolingotikana, Poninyo. Ese moya bato bazo sepelanga na kende. Bolanga moto yo nazokende. Parle de Santos, talakananga. Aïe aïe. Près de moi, tu parais comme un ange. Kitoko.